Shalom, shalom, peuple de Dieu. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Eza yanga bino se Rebeka na ye lisusu liboso na bino. Pona kosala na bino petit partage o nazwi na part ya notre Seigneur Jésus de Nazareth. Aba mama nanga Nzambe vraiment aza malamu mingi, aza bolingo mingi, toujours azoluka biso bana et tobunga nzela te. Tozala toujours penene po to bénéficier na bolamu na ye mokolo oye a kozonga. Elaka pesaki biso akokisa yango po ye aza mokokisi na bilaka. Alors biso bana na ebongi totambolaka na nzela oye alingi. Totia toujours motema totia molende. Ata bapasi ata minyoko tokanga motema vraiment tomisalisa makasi tomisunga. Ekomi tango ope biso moko susu tomelendisa. Po Nzambe asali biso nyonso banganga na Nzambe. Donc oza motei pona batu te. Ozaka motei pe pona yo moko. Donc omiteya tango koki yo moko miteya omizongisa na nzela. Omitala malamu esika okwesamaki otala malamu so naza na nzela ya solo ya bomoi. To deja na se retire na nzela ya bomoi. Nde yango wana tozokota na émission na biso na video na biso. Pona kopartage nini oyo se Rebeka ayeli bino bana Nzambe oyo bo landaka ye. Tika Nzambe apambola bino soki togumba mitu pe na bino elongo na bino pona kobondela. Totika moma o na maboko ya Nzambe ya Israel Nzambe bosantu. Molimo mosantu aza na biso akamba biso ya lobela biso agide biso atambusa biso pa sosolisa biso o ezali bekritir pote liloba na Nzambe ezali ye moko. Le commencement il était la parole. C'est ça qu'il faut retourner la parole. Pour la parole c'est le seul chemin oyo komema biso que to persévérer to kanga toujours motema ti mukolo Yesu akozonga to bondeli na kombo na Yesu Masia. Yawe Nzambe bosantu nazongisi nyonso lokumu ke mo masanjoli epai na yo. Nzambe apesi biso mokolo to kana kite to bongisa kite na makanisi na biso bato to satanda ki na mokolo ya lelo na jour ya lelo. Tom su kimio to zana ngote comme tu es venu sur cette terre. Eloko liboso tongoza koya kokutana ba disciple na to ba portre na yo ozoloba kimia ezala na bino. Alors merci na kimia oyo pesi biso lelo na mokolo lelo lokumu ezongela yo. Molimo mo santu zwa le devant na tiki moma ona maboko na yo. Sala kati na biso kolo zwa contrôle ya nyonso même ya pièce même yanga mutu na nina partager na yo maloba kolo tikate mwinda na yo ngengisa bomona nga. Pe na mona bekritir malamu pona sosolisa malamu so na tangi mabe na kote ya mabe so na tangi malamu na kote ya malamu. Alors muto asalaka muto ateya malamu asosola malamu ezali yo molimo mosantu yango mona sengi faveur na yo grâce na yo ezali ko nanga mafuta no ezali toujours liko na ngai. Bolamu na yo etalisama na sosola bekritir malamu pona teya bana yo malamu bolamu na yo e kitela bana yo bazana kimia pesa ba matoi pe ya koyoka yo na kombo na Yesu Masia amen. Boza na matoi ya koyoka liloba na Nzambe. Mama Rebeka yeli bino nini lelo lipamboli eza na bino. Mais avant to kota na etando ike na biso oyo mama sera seksa nga lobara na etando ike na bililingi mumbu na Nzambe sikoza la pesi mbote. Abomanga pati force servante de Dieu viva etando ike bililingi na bililingi na biso na ba etando ike bozolanda ngai. Place nyonso bozwami na ba télévision na ba téléphone na bino. Bato o balandaka se Rebeka pardon makanisi na bino ezala égarité façon na bino ko réfléchir ebo kende na musika te parce que tout temps à doit réfléchir au-delà ba limite na yekeba soko ju contrôle te kuna liboso okoko bunga. Alors o ekomela kinde kona bino mwasi to mususu yoza mama oboti na nte moza mama po na lobi oza mama parce que c'est une femme. Moi Seigneur ça béni apambola manabana isa notre Seigneur Jésus. C'est lui qui a placé cette bénédiction là na maman nyonso. Albi komba kozala te nanda kunaye. Ba obenga mutu te femme stérile. Donc mutu pete wa kosopa zemi nanda kunaye ata oboti toza mama. Olanda kangai donc oza mama. Kobeta libakute ou bi ozongi sima na témoignage nanga vous allez comprendre ton sous réaction à Rebeka et becho libakute. Zomona
so nalukaki nani moto ya malamu oyo alandela bato basalaka mpenda na bamaison mosusu bayebi bato basala bobenga baoni bato ya bamontage, bato basala na bamaison oyo bamontaka babiloko bamotaka bavideo nga bamakambo wana yebisika to mosusu oloba bamaison mosusu Mama Rebecca maison niko mokili odeya maison eza bamaison malamu te nde nabengaki afongola commentaire mpona yebaka nini oyo bolingi boloba na sere na bino Rebecca ozomona mais oyo ekomelaki nga na esalaki nga mpasi mingi parceke boza lese libota na ngai oyo ngai nabandaki koyebaki okolo apesi ngai me na kati wana ezalaki na bambuma ya mabe ozomona esika bana nzambe basangani monguna patindaka bana na ye mais réaction na ngai to mosusu na video na façon de parler ebetya olibaku te ke Mama Rebecca akangi biso bandoki te bongo te wana oke mosika bible elobi bakanisolo mabe bakuta nango te soki oza na likambo te komikotisana na likambo te kolataka likambo te afin to tozoloba de basali ya lokuta baza ebele estce yo mona basali ya solo babanda kosejustifie biso to basali ya solo biso to basali ya solo te balobaka bazoteya liloba na nzambe eza claire ekoguide bino mpe kolakisa bino mpo yango nde eza mwinda ekolakisa bino nzela ya malamu tala oyo eza ya malamu tala oyo ezali ya mabe oyo moto tala bombami tala façon na ye donc liloba na nzambe c'est clair mwana nzambe ayebi parole de Dieu ayebi bato ya mabe baza wana mpona koyokisa bato ya malamu pasi donc yo kobeta libaku te si tu es dans les bons toujours continuer dans les bons kopermettre te makanisi no ezala égaré to réaction na nga mosusu na mokili oyo tokobangaka nzambe mais prudence na nga mosusu kosalaka yo okanisa mabe mpe en plus monguna satan aza wana toujours mpona koutilize bapense ya bato mosusu kokimisa bapense ya baninga bakanisa toujours mabe alors nakosenga bino bolimbisi na oyo abetaki libaku na réaction na nga na moto abetaki libaku na ndenge na Mama Rebecca agissé mutu oyo amona français mpe nalobaka bien te me babilo mosusu esenga mpe ka français ezala moni ya français mpe esungaka me natiango kaka omona lobi bomoi na bandela eza te boyebike na bandela ya français te déjà bomesana Mama Rebecca bandela ane français te donc elobi te ke Mama Rebecca te aseka su te donc achange te biso ndenge nzambe asala biso tozalaka nde nzambe akela biso façon na nzambe asala oyo bongo omoni mutu soki aza na émotion to akutani na coup to aza na choc kokasa te akoyaka bamoka bandi mpe bamwa te elekele ngai yango nazomaki nano nsima natala nano oyo ya solo bato oyo nde bazali na terrain biso toyei kokuta kosala mosala na nzambe alors façon na nga to mosusu calme na nga esali yo kelobaki Mama Rebecca change to amoni bato nyonso baa ndenge mo te na mokili oyo mwana na nzambe nyonso to motu nyonso ayebiki bato nyonso baza ndenge mo te motu na motu aza na ndenge na ye me moto akozala na choc ya oyo ekomeli ye na omonele mpe en plus bato oyo basali bongo baninga na ye basali ya nzambe oyo bango baloba baza basali ya nzambe nde babundisi ye nde omoni ke motu akoki kozwa nanu frente lelo tokenda bafeti su te nde tondoke liboso po anini pendaki bafeti eza esika oyo esengo bible elobi nini tosepela na baoyo bazosepela tolela na baoyo bazolela mais mosusu omona yo bafeti nyonso okendaka mpe te parceke omoni selon yo oyebi eloko eza raison ya kokende kobima lisusu ndenge ozalaka kala te oyo ememi différence na vie na yo ndenge mopesi Rebecca tuka mutu nyonso abetaki libaku alimbisanga mutu nyonso oyo amonaki façon de parler nanga eshokaki ye mwana nzambe akoloba boye te comment elle a dit ça en tout cas je vous demande pardon vous êtes là pour nateki biso toya tobungisa bino to egare makanisi na bino yo péché ke ngane mutu nazala libaku mpona yo non naza libaku ya malamu ozomona naza libaku te ya mabe obeta libaku ya mabe non libaku ya malamu mpo anini oyeba Mama Rebecca oyeba sœur Rebecca eza lelo libaku malamu obeta na vie nde tobana beta libaku malamu koyeba nzambe na langage des hommes ce n'est pas ça langage de Dieu c'est langage des hommes tobana beta libaku ya malamu koyeba nzambe
tout comme mwasi po abala mobala malamu balobani na beta libaku malamu kokutana na mobali na ngai. Donc na beta libaku na zelu, langage des hommes. Mais tokota na langage de Dieu, notre parole. Liloba na Nzambe ezolobela biso nini? Fongola Bible na yo, fongola Bible na yo, peuple de Sion. Nga na bino toutaki na langage biblique. Boyebi to Nzambe abombeli bino na sima ya Sœur Rebecca o azobongisela bino ya malamu bosepela lisusu. Et ozasko na ndenge ya malamu vraiment boza lisusu na esengo ya ndeko na bino ya mwasi. Mais comprendre nga naza sur l'émotion ofanda na bato bayibi kaka toza bana Nzambe. Basali ya Nzambe free baza basali pe ya Nzambe bazokamba bino tozana mpona otanga komba bato le Seigneur ye moko osala mosala mosusu oyo biso tosala te ye moko osala yango. Mais bango nde basali likambo ya boye to ku bazobomaka baninga ku ya kokwesa baninga to kopiégeaka baninga to koamvutaka baninga balongwa na plan ya Nzambe. Alors ntongo yo ekodécouvrir makambo wana sika mpe esalameli yo donc fozonga na nsima ozomona à chaque fois faut consulter Seigneur Jésus nde apeso mayele ya koyeba kotambola pe kovana na libota na ye. Mais nasengi bino déjà nyonso pardon bana na Nzambe ya solo nalobi pardon na bana na Nzambe ya solo oyo yamonaki langage na nga to façon de parler na nga esangisaki bato. En tout cas nasengi bino bolimbisi bopambolama na mateya ya lelo. Natangeli bino na Esaïe totanga na Esaïe tokozwa Esaïe eza 48 mais biso tobanda na chapitre 17 te tobanda na 16 tobandi na 16 Esaïe 48 mama Rebecca bandi na 16 na bandi na 16 mpona suka na bino na 19. En tout cas comprendre na litoyi ya molimo mosantu bopusana pene na ngai. Notre Seigneur Jésus mutazoloba biso bana ye topusana pene na ye bopusana pembeni na ngai pe boyoka makambo oyo banda na ebandeli nazalaki koloba na kobomba na te point pe nazali fofonga Bible yo moko potanga ke eza te ke mama Rebecca a changé to ndiro monanga mais yo otikela mokumba nyonso fongola Bible pardon padi fongola Bible pe nazali mwana banda makambo yango ebandaki sikoyo ezali Nkolo Yawe moto atindi ngai pe apesi ngai molimo na ye. Nzambe natindi mama Rebecca pa na bino yenda apesi nga molimo na ye. Sa molimo na Nzambe Bible elobi tokosala eloko moko te. Yawe Nzambe ya bosantu ya Israeli wana Nzambe na yo ndimela na mwana Nzambe ya solo oyo akolongola bino na buwumbu alobi boye ngai Yawe nazali Nzambe na bino ngai moto nalakisaka bino makambo oyo ezali malamu mpona bino. Ngai Nzambe na bino ngai nde moto nalakisaka bino makambo oyo ezali malamu mpona bino. Nzambe alakisaka bino makambo eza Nzambe ya bosantu. Nzambe na bino aza na bomoi. Yenda abengi bino bozala pene na ye. Yenda alakisaka bino makambo. Tongo Nzambe azokende na alakisaka bino makambo. Ça veut dire le commencement était la parole. Wuta jeunesse. Ti ndenge to yena no lelo to tanga na biso na Esaïe. Malgré Bible suki na Apocalypse. Na okola ko inspirer isusu biso. Mais Nzambe déjà banda ko l'acception makomi na lelo te. Même côté l'ombre des choses à venir, maman Rebecca a interprété la Bible pour alingakana interpréter nos paroles, botika la carte na lettre parce que lettre nyonso ils en ata présent mais to lobela makamususu na passé avant Jésaïa koko kisa o elobama mais biso skoyo écriture nyonso lokola Yesu déjà yaki alobaki boy
cette fois-ci ba o ba olingi kotambwa na ba otambwa esu na molili te, ba otambwa na mwinda. Ça veut dire écriture nyonso ezala nga na tangi exode na otanga ngo esusu na molili te, na visage voilé te, na otanga Bible na exode, mais na kati na exode funa bimisa Jésus na exode wana daza siko na mwinda deja eye. Mais liboso to Yesu ayaki te tokotanga ka bo totikali ka bongo, mais Yesu deja aye lokwa Yesu ayeye nde muta ya na vérité afungoli biso misu beka yekoyi. Donc partout nga na otambola na Bible na verset passage biblique ya Bible comme des Genèse banda ne bandeli exode tiba Esaïe partout bango balobela Yesu. Encore Yesu deja ya sikoto to otanga Bible futo monaka Yesu. Place nyonso biso tokotanga fo mona Yesu na kati écriture wana parce que yo za sous visage voilé te, yo deja mwinda ezongengisa même misu na yo. Écriture nyonso kola akokwisa yo na yango fu yo yeba o ya zoloba parce que molimo na Nzambe mto solution écriture wana mabomba minango bimisango. Parce que Yesu deja yaki ba makambo muso bande kotikala ka bongo po mokokisi ya makambo na yete. Lokwa mokokisa ya tokobomba susu eloko te, tokobombela bino pe susu eloko te, deke totangi futo bimisela bino ebombamaki na kati na yango mpona yebisa bino deja nazobongisa bino prédication ya na bino ya libala, mais biso tozwa deja sanduku oyo elobaka sanduku ezalaki kotambola nde boyeba siko sanduku ezotambola ezoloba sanduku elobaka te po balevi bazalaka kotambusa sanduku, mais sanduku ebandaki koloba te baomema ngo kaka. Mais lelo oyo ye moko ya azoloba azotambola. Donc na bombeli makambo malamu yango yakola pusi biso pembeni na ito yeba makambo oyo bandaka koloba na biso tozongi na Bible na biso tobime mwa moke. Ngai moto nalakisa bino makambo oyo ezali malamu mpona bino. Ngai moto na memaka bino na nzela oyo bozali kolanda. Nga mutu na memaka bino na nzela bozolanda. Nzela nini obiso tozolanda lelo kolo Yesu amemaki biso ezali chemin ya vérité. La parole c'est la vérité parce que la parole c'est notre Seigneur Jésus de Nazareth. Alors Nzamba sera pesa biso makomi ezali mwinda po etambusa biso c'est la parole ezali vérité ezali lobana ezali nzela solo pe bomo ndenge Bible ezoloba na biso na batoli obino bobengaka proverbe. Tangaka proverbe mingi omonaki ezali nzela pe eza kotambusa yo eza koguide yo. La parole de Dieu c'est une chemin oyo biso tokokolanda. Yango wana ezali mwinda oyo ezongengisa biso mpona koyeba bisika ya kotia lokolo. Yoka siko Nzambe deja alakisi biso nzela liloba na ye, alakisi biso mwana na ye, alakisi biso bomoi, alakisi biso vérité. Siko yoka Nzambe na 18 abi soki bolandaka soki Nzambe pina abayi awa soki bolandaka mitindo na ngai. Donc yo zotanga 18 otanga odeni lokola kolo aza na regret. Papa na oti lelo azalaka na regret ndenge yokenda koyoka basenima mosusu ezali ya ye te. Na regret po anini eloko akotala eza yo te funa tala ka nyonso. Non, bande ba video kuna préparation de âme. Soki bolandaka mitindo na ngai mbele bolamu elingaki kokitela bino lokola mai ya ebale mbele kobika elingaki koyela bino. Na pena otia lokola Bible nde tia po mutu azosala théâtre fo alakisaka mpe bémotion. Sikoyo biso atotanga Bible oyo eza théâtre to eza vérité. Sikoyo yebisanga attitude ya ton père. Yo kokozwa attitude ya tata na yo te. Yo te aka lokola makambo nyonso ya bien pendant que libotani ezobunga. Zwa attitude ya bosantu te ya bana Nzambe bosantu. Lokola mbonge ya ebale monene mbele bolamu elingaki yela biso. Soki bana na Nzambe soki boyebaka penda ba servante ya solo na lokuta
Ah bana na nzambe me bolingai bobanda koloba makambo mosusu te bolobaka. Ah bana nzambe so boyebaki bozalaki na discernement ya kolandaka baprédication na litoi ya lola koyebaki mutu oyo amema bato wapi mutu oyo. Mama abombami te, yaya oyo abombami te, ser oyo abombami te. Ah bana na ngai so boyebaki, soki boyebaki bandeko na ngai bato bozoyoka. Ka nde kolo ye moko alobaki Seigneur Seigneur na oloba natikaki koyeba bino te. Soki boyebaki basala solo. Bito mosu bolingi bojuge mama Rebeka mabe te. Ke miso attitude ya mama Rebeka. Tamso pourquoi alobi boye, c'est qu'à mélanger biso nyonso. Comment je peux mélanger bino nyonso? Pendant que boyebi likambo te boza ba innocent. Mais langage des hommes, ce n'est pas langage de Dieu. Moi vous comprendre nga, l'émotion nga ezate. Mais moi pe vous comprendre ki témoignage te bo sosola te ke ndeko oya ye kati na biso, biso bana na nzambe futo yamba po o ndaza ndeko na biso azan déjà muto ba boaka. Donc kolo soka lokoti ye aye na lisanga kati na biso bolingaki boloba boto lobisa se Rebeka langage Paul aloba ke je suis chez moi. Omoni Paul aloba bon na ndako na yete ya ndako bata Priscilla yazoke loba je suis chez moi. Pona nini nzamba lokoti Paul musika na kati na ignorance azobunda le faux combat mais nzambe amemi abunda le vrai combat. Mettons à côté na bato ya nzambe bazolanda évangile ya Jésus asepelaki po ya akotaki na kati ya lisanga bandeko na ye baope mususu bayebaki makambo ya nzambe koleka mama Rebeka bokoka pe koyambanga bolakisanga ke mama Rebeka basekaka mingi te ke mama Rebeka ndenge oyo ozoloba boye balobaka bongo te me yo otiki mama Rebeka akoya se kolingaki mama Rebeka te. Maintenant ba o basali yango que le Seigneur Jésus de Nazareth apambola bango parce que na koki o mélanger te. Comment je peux mélanger pendant que je venais chez liboso na bino na biki ezana ba mosali ya nzambe servant de Dieu o nzamba tindaki po asunganga ndeko na ye ke longola ba sentiment nzamba lobi na batambola raboy te batambola raboy. Alors c'est ça que j'ai demandé pardon. On peut pas parler comme tout le monde mais que makanisi na bino ke ni musika te bozala égaré te bo batela kaka kimia parce que notre Seigneur Jésus a un projet ya bonheur non ya malheur. J'espère que vous êtes content. Boyoka papa zo regretter parce que eza na batu mususu balongwe na nzela na ye batu mususu baza isu na nzela nzambe te batu mususu mitema na bango eza isu ya kofukama te mitema na bango eza rempli na orgueil rempli na haine. C'est ça que Nzambe ayaki alakisi biso déjà nzela ezali notre Seigneur Jésus de Nazareth mais basusu bazwi nzela ya Jésus te bazwi ba nzambe mususu. Alors biso lokola totikali na nzela Yesu tobatela nzela wana quel que soit le combat Seigneur il est là pour nous délivrer. Mais na mutu oyo azwi nzela mabe yoka okola zoloba na ye ah soki bolandaki mitindo na ngai mbele bolamu elingaki kokitela bino lokola mai ya ebale mbele kobika elingaki koyela bino lokola mbonge ya ebale monene bato ya ekolo na bino balingaki kozala ebele nzambe nga opambola mabota pe ebele lokola zelo na pembeni ya ebale monene mbele kombo na bino elingaki kobunga ata mokolo moko te. La parole de votre Père, la parole de mon Père, la parole de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Mama Rebeka otuna kaka ti lelo za nzela malamu ti lelo motema na yo eza na voix malamu to déjà nzoto na oka mutu oza na église nde tobengaka baassemblée des saints parce que bana nzambe nyonso so basangani baza basantu mpo nzambe ajutifiaka bango assemblée des saints ou bien mitema na bino déjà égaré na nzela oyo ezali ya nzambe te yango wana omoni Seigneur azoloba
ezali pasi mingi na bato deja bolongo na nzela nzambe, bolongo na mateya ya solo, bolingi lisusu nde mateya te. Eloko eza pasi nde yangwana. Eloko o biso basali na nzambe ya solo, bana na nzambe ya solo tokoza tovandi tozo susula. Bana na nzambe belé o bango balobi bana na nzambe. Biso pe tozo ebate tozo kaka obino bozo ebisa biso. Po ngape yozo kaka biso o mama Rebecca zolo balobi ni mama Rebecca sing biso pardon par rapport ya bato musude balobi ke mama Rebecca akangi biso pandoki. Donc nga nakangi mutu ndoki te. Na lobi na bino nde o ekomela kinga. Bato balingaki ba profiter na occasion bato mitema mabe. Njoka tozwi ba révélation kutu mususu bandeko nanga tokoki koloba ngo boite parce que bango bazaka na makanisa bitumba biso toyeli pe toyi kotia boboto na bana nzambe. Toye lokola mitema oya bana na nzambe ya basi ya mibali ezokaki ndeti nga batinga pona ba mama. Mitema ezokaki toye pona kochango na kimia na boboto. Donc toye na évangile ya pe. Mais ce que évangile ya pe yo kanisa reza pe ezakale créa bitumba pola ni na bato ba ine évangile ya mabe bakobundisa bato nyonso ba ine évangile ya kimia. Alors to nazo nonse bino likambo to nouvelle ezali pona ke boye ba ke likambo linga okomela mama Rebecca. Mais pourquoi tu okoti na likambo wana? Soko za innocent. Makanisi no ezala égaré te. Bato nyonso bolungwe na mateya ya Yesu Masiya boza égaré bomona isusu nzambe te. Pe kombo na bino eza isusu na esika nango ezaki te na buku ya livre de vie. To Moïse azoloba ke effacer kombo nanga seke kombo ba efasaka. Toyebi te, nzambe mutayebi. Parce que eza na ba femme prodige to kokocha point d'interrogation te. Mais o ngande ko na bino sœur Rebecca na koko yebisa bino. Bolinga pe mateya ya nzambe. Bolinga ka te bat basala bino remarque. Bolingi ka masolo, bolingi ka ba témoignage. Mais bolingi parole de Dieu te. Non, même témoignage, biso tonto témoigner à la servante de Dieu. Mosa na nzamba zo ba to komi na suka témoignage na biso kola zo ebisa biso to komi na suka témoignage na biso. Siko to lingi to kota siko na musala na ye. To ko banda témoigner ka tibo to témoigner. Non, témoignage ko lo tonga sali biso grâce témoignage eza souffle de vie. Pe manabo mo eleki nyonso. Mais tant que yo mwana nzambe lika kolanda ka ba témoignage. Mais okokola na liloba na nzambe. Fubozwa peta koyoka ka liloba na nzambe pe kotanga ka makomi na nzambe. Omona video omona na nzambe azoteya ta pasteur azoteya e otala mamingi te. Mais sika otolobi tozo témoigner, tozo tala ke bolingi penda kotala mingi. Témoignage mingi. Koto mutu aina lisolo réalité ekobeta likambo ekomela ki bande kolanga batu baze beli pona kolanda. Mais to mutu atie mateya na nzambe mutu azoteya azolanda te. To mutu atie évangile apesi nini batu bako partager video wana mingi te. Pona nini atei na kaka atangeli biso ka verset moko Esaïe azoloba bato ba pusani ya pembe na nzambe bazolo o interpréter la parole de Dieu ndenge kaka yo ososoli. Nzoka non kola zotala ondengo banda ko partager video ya sœur Rebecca na debi ne bande kola zotala osoko zokoba na musala wana parce que okutu na komo kosala eza kutu ko pesa o vie ke oyo ya sœur Rebecca liboso témoignage ya kapona misusu édifié yo. Mais la parole de Dieu c'est nourriture poto liango mikolo na mikolo po yango ne kokolisa biso to kola na ba témoignage te to kozo expérience ya vie ya ba réalité na ko vivre na mokina témoignage. Mais oyo koko mema mutu na kokotisa elola ezali liloba na nzambe eza parole de Dieu ezali te ke témoignage kokotisa mutu lola te. Mais liloba na nzambe ezali nzambe ye moko. Pourquoi toni kosangana mingi esika ka masolo pe ba témoignage mais esika liloba na nzambe ezoteyama tolingi kolanda te. Njoka parole de Dieu zokolisa biso. Lelo so tokute na bakubo ebele na vibo parce que manque de connaissance. Ozomona. Soki tozaki na connaissance a solo tolinga to sosola meka mosusu. Mais lelo loko koko pesa biso connaissance, c'est le seul la parole de Dieu. Muto ko pesa biso connaissance. Mais pourquoi yoza musika Bible? Pourquoi yozo méditer lisusu te? Pourquoi yozo tanga lisusu makomi na nzambe te? Pourquoi yo lingi liloba na nzambe te? Eloko ekolisa amutu ezali Bible. Liloba na nzambe yango na nzela obiso tozolanda ndenge za boyo yozo mona ka makomi.
mais makomi ezotambusa bato okoyeba te, ezogide bato ekokomisa mutu tina lieu de rendez-vous esika nzambe azali kozela yo. Esther, Bible elobi nini? To gêner et prier. Esther azwa agenaki, apriaki, Bible elobi yango. Ozomona. Rome elobi to tatola, tokobika, kende tatola, po yobika. Makomi na nzambe ezolakisa mutu abota misika ndenge akotambola po abika po akola po asani nyonso eza liloba na nzambe. Mais pourquoi biso basi to bandeko to lingi penza makomi na nzambe te? Totali vraiment omona pena ba video mosusu omona mutu azoteya ka azotanga Bible bandeko bo otala te bo osala ba partage te bo chacha na ba statut te. Mais to na ye na ba témoignage ngana na témoignage pena vina ngai te. Wona eza bisika serebika utaki. Mais vina ngana na témoignage yango te. Moko boko yo kaka témoignage ya serebika to mususu boko kamwa boko ba ya solo ser na biso kaka to mona to zala na ye. Bino boye bingai na penza te makambo ngana mona na mokili oyo nakuta ye nango na vie. Mais o ezali motu eza na liloba na nzambe o témoigner ti frère te ya na parole de Dieu. Ozomona ba na nzambe to linga liloba na nzambe ekokolisa biso. Moko nzambe osalanga bolamu nde bokoyeba pena se Rebeka na ba o nazalaki pembe na bope ba négligenga boyeba pena tuka nzambe azana bomoy. Ozomona nzambe azana bomoy. Tika nzamba Israël apambola bino to linga liloba na nzambe. To sepela na makomi na nzambe. Bo sepela na bato pe bazotangela binango. Eza très important eza bénédiction. Bato pena ye pena boye na Bible boye atange bino liloba nzambe. Yo muto yoka muto otangela Bible liloba nzambe pambola ye. Po Bible lobe sengo na bato bazotangela ba makomi na nzambe. Mais na mutu pazu musala ya kotanga ngo nzambe pambola ye. Nzambe azali koluka basakoli bakote ya liloba na nzambe. Eza lobi ni ngai ye tinda ngai. Osomona tinda ngai liloba na nzambe ezalaki mena na kokomisa ngo na destination otanga Rome malamu Bible ezoba banani yango bakosakola sango yango ata bayebi. Ozomona Bible esengo na bato o bata bato bango yoyo bamonani basakola sango yango. Même oto ozomona basali na nzambe boye na ba servant de Dieu boye ce n'est pas baza batuka oyo talaka boye non baza bato nzambe aponi po balakisa bino nzela na nzambe. Anga na ebi nzambe koleka yo. Mais eza na eloko moto mosu ekobimela pa na ye yo yebaki to kozwila ngo connaissance. Biso nyonso toza na tina. Mutu na mutu amemi ka parti. Mutu ayebi nyonso azali te. Mais o eza malamu kolinga liloba na nzambe. Bana nzambe bolinga parole de Dieu. Bana nzambe bozwa makasi ya kotanga liloba na nzambe. Munguna azobundisa makasi po boyeba nzela te. Mais nzela de Jeya. Seigneur Jésus azali nzela. Azali solo pe bomoy. Belela kombo na Yesu akangola yo. Akangolo penda tondisa bolingo ya kolinga pe kotanga mutu otanga parole de Dieu mutu oteya bino Bible bo sepela kanaye. C'est très important maloba na nzambe. Eleki masolo. Eleki makambo biso to betaka. Parce que liloba na nzambe yango wana ndeza solution zo pesa bomo ezolakisa bato nzela sali pe Jésus azali liloba. Tika nzamba bo santo apambola bino libota na nzambe. Nzamba zana bino. Nzamba sunga bino. Oya pusa biso pene na ye. Pote to eba makomi na ye. To la nzela bomo. To so nzela malamu. To mitungisa mate. Yo pe ko mitungisa mate ko beta libakute. Nzamba batela bino. To ye wana pona ko sunga libota na corps de Christ. Po biso pe to sunga maki. Na mate ya baninga mususu. Elendi sa biso. Etelemisa biso. Esunga biso. Ni yango pe biso to kosala. Po nzamba lobi na parole na bi. Bolakisa baninga ndenge bino bosali po bobika. Bango pe basala la même chose po bango pe babika. Donc itongo yo muto ay ko telemisa nga. Nga pe funa telemisa yo. Osomona. To sala route ensemble. Nzela deje fongwa melibiso. To yamba Yesu lokola mokonzi po mobikisi. To zwa marche ya sika. To tambola na kobanga ye. Kobeta libakute. Oh mama bikalu bibuto alobaki bo. Kobeta libakute yo tala Seigneur Jésus. Nzambo abengi yo asala yo yebangai. Nzamba batela bino. Nzamba pambola bino. Bolamu na nzambe localize bino. Nzamba pesa bino makasi. Nzambe natiki bino malamu. Natiki bino na maboko na ye. Bozala bien, bozala na kimia. Na kombo na Yesu Masiya na obibai.